Le Congo promo de Faté. Bolanda Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafidendo. Check. Donc, connaissance à dire à nini. Ezali ba récitation ba verset biblique. Makambo nzambe za magie. Mais maintenant, magie satanique, magie védique sagesse, magie nzambe ezali alors na ba secret esengeli ba na nzambe baiba. Pour nous comme double ezali problème te déjà na nos déjà na double parce que esengeli oyeba keno nzoto eza yote mais yondo ezali esprit nzambe ezali esprit pour nous trouver esengeli okende wapi obima na nzoto non pourquoi balendimi soki alingi assemble esengeli akanga miso. Pourquoi? Parce que nini d'abord pourquoi nanu bakangaka miso? Parce que olingi nini oyo on s'est détaché na nzoto oyo pona o salela nzoto mususu parmi nzoto wana cerveau na yo na concentration na yo mbala moko ya activer molimo na yo ezandenge moto oyo zobetela biso na oyo zolingo salisa biso non yo ebite on ezani te affectation moko bozolingo salela batu to pe ba chrétien ba pasteur o boza ko inviter bango na ebite. Premièrement esengeli koyeba ke non ya affectation ezali ko aller activer pouvoir parce que biso nyoso to alezeli na image à Christ ezali possible alors les quoi les la musabadon yo ezali na nzoto ya moto mususu parce que Jésus dira je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions tout bon si ma boîte tout mais peine à faire l'obinini faites de tout peuple mes disciples c'est-à-dire biso peto ko aller place à pouvoir na batu mususu pouvoir wana ko aller pesa ngona nini ezali tekeno na ko peso litisi enseignement eza lumière enseignement et pesa ka pouvoir parce que quoi les anga koyeba ezali liwa ya ndambo mais ne koyeba ezali kobika pe ya ndambo parce que dès que mutayebi parce que ezali on dirait ozali na mansaka mende ozali komi kwanza na ba fourchette. Mais jour non fourchette ozali no commis qui ça pour rien malé nzako yo bami kwanzela kangobu ça c'est la connaissance au moins mais là on sait pas nous makasi parce que comme kota na moi ba verset biblique o lelo bandeko belé ba considérer comme chrétien te ba lobi ozala na yo mutabaki se belé ozala na yo muto yo bango ba monaka et au salela à Jésus Christ parce que to benga que l'autre fois ba pasteur ebe to benga évangéliste Roger Baka a lobi ozala chrétien te moi ça débat na yo te maître na ba chrétiens à la raté maître zaka les seuls maîtres à Jésus-Christ to l'homme de konabiso pasteur aussi Jacques-Claude Mwamba ex magicien à lobby akoyi ko sana au débattre to l'ukelo de konabiso Adams Paul évangéliste yé pas le bisu akoyi ko sana au débattre parce que aux chrétiens et au salaire la Bible té aux chaîne moko boye que no sengeli na le fute $1000 pour na alors aller andima débat na ngai. Ah bon Problème na bango ezanini ndeko omoni tango yo balandaka bango moko babike niveau connaissance biso na no to komi nango te tika alors les nto les signer ka bato yo to monela ka parce que Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3.
Un seul numéro, 01 41 55 0000. Hugues Lacoiffe Icoté. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. L'idée c'est pour nous. Cathy Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée c'est pour nous. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka nazala motuna ndeko nalingi natuna yo esi bakata yo bilamba na bitumba esi bafiba yo imbongo na banki esi bamatela yo nzete ya manga esi babeta yo kata kuna bitumba esi bafibisa yo mokuwa ya makoso esi bakotisa yo mosapi na lisu Glody Aweli. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raph Ngindou nde. Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Donc sito yo bena intellectuel. Boss Raph Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos, la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, la Rete Katane avec Yves, Ipan, tous des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raph Ngindou et boss Dallas. Merci à toi, Rescang Lucie, peuple comme Mamel va RDC. Merci aussi à toi, les cordons Serge Piana. Merci, nous sommes déjà avec le maître avatar, maître spirituel Jean-Pierre Manzolo pour que tu aies ma solo par rapport à les kaki et aussi par rapport à l'information na barimé autozoki parce que tant de pasteurs bazo koka quand on a mettre avatar Manzolo te to ebité ça pourquoi est-ce que ya zo banga bango to bango bazo kimae to ba vérité lelo alors to pesi déjà moté na ndeko ça total sur le président Claude Ndomba si depuis Londres na bosso le président Mabizikaku ainsi que mon vieux Kati venanga Kati na bosani yote kaba on tukuna le champion de Genève et pourquoi pas aussi à vous mon vieux Kati Pierre Poutou na Catalman wana na Bossaniote Dominique Kele mon grand frère propre donc balobi Olampo 100% Moussakata voilà tout ça déjà moté pas mettre Jean-Pierre Manzolo maître avatar bonjour bonne santé. Bonjour mon frère, bonjour aussi Nabalandi. Nyoso santé malam. Et puis centre Nabiso Kitoko, c'est bien? Oui, mais nazala qui na vacances 2 mois, mais déjà ba activité zongi ba cours zongi mais comme kosalema na ba niveau. Donc bato bazoya sika et ils allaient na enseignant mosusu motako enseigner bango ceux qui ba comme ba les matières nesco na komi ko enseigner bango mais à part ça ils allaient na milulu misusu zo bongisama le 31 décembre. Voilà, tout le monde est déjà affiché le 31 décembre 2017 et voilà, on a habité Milulu et Zalawapi et puis pourquoi on a date le 31 décembre tandis que tu as vu que ça jour où on dans Nzambe balinga aussi qui ne va veiller koko taba église go sambela kolo parce que à Baxi bango une année de plus na bon mais yo oponi kaka jour le 31 décembre pourquoi? Merci beaucoup. Premièrement, essayez toye bakino date nyonso ezalaka na significatif nango na monde spirituel. Alors chaque année na le 31 décembre
ezalaka na réunion moko esalemaka. Réunion wana esalemaka na deux volets. Na monde ya ba ange. Année na année ezalaka na ange oyo esengeli ya gerango. Na monde ya ba démon, année na année ezalaka mpe na démon oyo esengeli ya gérer yango. Alors allez na date ya le 31 décembre et ezali na réunion moko bandoki salemaka babenga ndenyo yo sabbat des sorciers. Sabbat des sorciers, tous les ndoki basanganaka et c'est comme rodek bandoki minene bao gradé basaka congrès moko na les deuxième dimension sur ya mokili babengaka dimension wana dimension éthérique parce que monde na biso planète terre ezali na 8 dimensions. Mende kabwana na 16 dimensions. Dimension moko ezali double. To ezali na dimension physique, dimension éthérique, dimension astrale, dimension mentale, dimension causale, dimension bouddhique, dimension atomique, dimension christique. Donc 3D, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 4D tina 8D. Ce qu'on y réunion ane salemaka na les deuxième dimension. Oyo batu bakoki kobenga nini deuxième monde. Alors les réunions wana bando ki bako sangane sika moko. Bako ali sala nini yo triangle d'évocation. Évocation ezali kobimisa esprit na plan visible. Donc boale longoli esprit na kati ndako na ye monde na ye pona ya na monde na bino yo bozali ko ale benga ye. Bako sala nanu nini yo triangle d'évocation maléfique. Bako tiana songe ya triangle moko crâne ya mwana moke. Batie na songe moko crâne ya niao ya noir. Ba tena songe moko nzoto ya chauve-souris. Bandoki bako sala ba cérémonie kasangona nini na ko arriver. Pona na comme sa question moulaité. Alors les cérémonie wana ezwaka donc nini ezwaka na 3 heures de temps. Mais 3 heures de temps ya réunion wana na monde na biso na première dimension donc nini yo le premier monde ezali na valeur ya 3 ans. Mais de kune ko salema nini 3 heures de temps seulement. Alors tango yo ba ko sala évocation Lucifer, Satan, Lilith, c'est modé ndaba dik naba archidik nyoso demo donc bananyo demo prince nyoso bako kita congrès mbala moko place wane ko bongo manini salon zere palais du peuple voire même koleka et ko bongo masal Lucifer a kufana na gouvernement na ye baeli à chaque avenue donc baeli sorcier représentant à chaque avenue chaque famille chaque pays chaque territoire chaque race bakozwa parole wana bakoloba par exemple nini mais chef toyebi ete no tout est possible na ba force du mal. Mais comment tokokaki Jean-Pierre te? Comment tokokaki Njipane te? Comment tokokaki Raïs te? Toi les meki na boye ntozui te. Tala to échoué côté boye na ko sala ba mabe. Il fallait guérir bimakoto yo. Pourquoi bimite? Pourquoi alors c'est quoi alors les ba ko pesa na ba idée. Ensemble bakomi ko ali pesa na ba idée si manango bako aller soumettre bakaya bato yo bazala ki teti pona ba baby sa vie na bango na 2017 et sengeli ba baby sa bango na 2018 bako soumettre ngo na président ya cour oyo ezali na ni Lucifer en chef
alors nani azali mi pe na nani secrétaire na ye oyo azali Lucifige mais nde azali na basi oyo bazalaka proche na ye ba oyo ba rataka vraiment ba mission te ezali parmi ba nani ovaya wana ezali na Lilith na ye mamende ba Bezebul bazali mende Lilith ye a échouaka rare parce que a détruire kanane basala nzambo yo ba asmode ba kokakite parce que Lilith ya nsalela ka mingi beauté asalela ka mingi sexe alors les ceux qui mo sala nzambe wana ba kokaki ete pendant année ba ko aller programmer les année toko banda ya sika toko développer na katine pour sabasi année toko banda ya tika toko ale tinda nani sœur moko boya kabela ke bambongo si manango sœur na ko séduire si manango ko koya si manango scandale ko kota na église alors les programmations nyoso ya ba vaillant oyo esimba kité na 2017 na sabat de sorcier les balles de ce qui tarango bale fungola ka même banini les livres de souvenirs ya ba pacte familial parce que dans chaque famille bazalaka na ba livre de souvenirs maléfiques supposons arrière koko na bino azalaki chasseur mais azalaki na besoin a kangaka banyame belé akendaki na ndaku ya mutu moko akisi akutanaki na demo akutani peut-être na Moloch supposons Moloch bale signer un pacte na Moloch parce que rôle à Moloch ezaka nini bana bakufaka ya avant l'âge soit nini bana ya mike ba kufaka ba morne a signer un pacte na Moloch que non pesanga pouvoir ya chasse ceux qui ont un pouvoir na sacrifier peut-être nini au 5e génération na ngai bana nyoso abasi sengeli bazala babikomba mende babosa na kate bale tserango comme référence ko tango ba peut-être 5e génération na zaina nini 2018 na sabat des sorciers ba ko fungola ba archive ya ba alliance oyo ba koko na bino basala ba fungoli li se ba bibo génération ngo tombant to les ali peut-être na Ipane tozana Raïs tozana Raziel tozana Intel tozana Jean-Pierre bon vu na bango siko ezandeni non bazabo emende bazali kaka na babitumba moko ya mikeme et sengeli to aller faire appliquer alliance oyo koko na bango asignaki oko comprendre te au quotidien ya sika mais tout est renversé tout est baby makambo bandaki ko remarquer te na vie na yo okomi ko remarquer pourquoi na sabat des sorciers oyo ça le maka le 31 décembre na minuit tango yo ozali ko aller mela masanga tango ozali ko aller sala ambiance quelque part bazali ko aller décider pour na sort na yo yangwana siko date wana siko emena mettre avantage un peu manzolo ayeko voilà kota ba voilà siko wana nini kota parce que John Lubila otala biso ba exebeli na kati États-Unis nini wana nini yo kota ba demo bazena ndiko ali sala ba réunion contre donc ninyo budget moni neti na Sénat Assemblée nationale ba les votaka budget chaque année aussi ezalaka na les budgets sataniques na agenda satanique et bimaka. Alors, on a un côté satanique. Sabat des sorciers. On a coutu na lobeli kaka likolo donc ezalo nziki les tanga moko ya maya misu na océan. Mais côté ya ba ange, les 31 décembre na minuit. Ezala na congrès céleste salemaka. Congrès wana salemaka na premier monde angélique ezali c'est date yo ezali permis Banjo bazali na 11 monde angélique que ba matati na Keter. Keter ezali premier monde angélique oyo ezali géré na Métatron. Métatron yo ezali nanyo prime, c'est-à-dire nanyo premier ministre céleste. Congrès wana bako voter banjo yo bako gérer année à planète Terre na année à Vénus parce que ba ande na biso ezali différent na ba année à ba planète misusu ba jour que seni bataille que seni biso na planète Terre to sela ninyo yo 24 heures pour na journée mais ne ba planète misusu ba sela la une année pour na journée
alors les votes quoi les ça les makeno anoyo Barachel kende ko gérer pona comme ya noyo ezala ki Barachel mais ya ne prochaine ko zala ange mususu Barachel azali ange chance ange boy ya alors nsoki ya koti ezali le makambo ça parce que alors les Barachel kasi ezali science mama nzambe eza science mobimba bible eza codé eza science donc ezali nini cours mobimba en géologie alors les réunions wana tango eko salema pona kwa li voter ange ya année ya sika ezali na ba email oyo bazalaka invité pona ba assister. Bon, voilà. Kaka ndenge moko mort vivant to pena ba vivant muto ata mo biso visible bagra initié donc ezala banani pasteur misusu ezala basango misusu ezala ba mwalimu misusu soki ni molimo nezali ya komata okoki ko assisi te na ba réunion wana participation na yeza non ndenge salema ndenge bete solution oko ale bimana nzoto na yo batu balali dans voyage astral non kutu voyage astral était wana sikwe matisko na corps misusu komina yo voyage ya corps atmique. Corps atmique pour nous saler la ngwe senge siko ninyo dimension no mata wana siko corps atmique mique zeli ninyo 7e corps dès que comme na dimension wana to moni na Bible prophète Ézéchiel a moni régné zo le kanalola wana babenga ngoni ni polyvoyance muto yo azali na polyvoyance misu ya molimo efungwami bele parce que lisu moka molimo soki efungwami okoki komona avenir mais soki misu lisu teme misu parce que tozalaka na misu ebele soki siko misu wana nyos efungwami septande wana okoki komona réunion zo salema na lola o détacher na ko oki pe ko assister. Alors la réunion wana ba ko déterminer na ba événement sengele salemana année voir même na ba président sikoyo sengeli ba kota na ba pays puis alors les ba ko les déterminer même na ba cataclysme ba liwana ba arcedo sengeli salema supposons peut-être ninyo mboka wana bato mboka wana baza bateti mitema mabe bakoki meme kwa les célébrer na nyo président moko ya motema mabe ya gérer bango pona ba souffrir pona ba payer nini ba karma bakoki no peut-être compagnie wana bato wana deke bato compagnie wana baleki jalousie entre bango allez bako ale sala keno mutu ya motema mabe motoko manani patron na bino na anoyo bokwale banda pona bo souffrir pona nini bo se repentir parce que la Bible dit le boka nzambe zali mokusete ka sezali ma nenyo yo masumu na biso moto esalaka keno to ale mona ye keno azali ferme envers biso siko réunion wana esa manini le 31 décembre siko bref comme réunion ya makamwa nzambe ezali ko salema na date wana sabbat des sorciers oyo ya makamwa satan dans wana ezali date oyo biso bana nzambe tokoki ko ale sangisa ba énergie na biso pona to ale dominer na monde visible pona to influencer monde visible yango na nini thème ya conférence thème ya conférence ezali nini dominer dans la guerre des mondes mais invisible pour influencer le monde visible. Pourquoi? Ceux qui ont longi na mondo et mona nakate okolonga jamais na mondo et mona nakandeko nanga moni nzete muneno tozali komona makasi nango ezali na babitapi nango te kasi makasi nango ezali na misiso e batama c'est-à-dire quoi? Jamais koki kolonga na moi ceux qui n'ont longi na butute mokonzi moko te ya mboka oyo na mokili qu'il y a battu la pouvoir sans monde spirituel. Alors les wana nakati tokolobela siko nini ba délivrance. Comment quoi les bondi ça ba mauvais esprit comment alors le quoi také maintenant même date bato yo bazali comme na biasi pora bakoki aussi nini ni quoi intensité physiquement te maintenant nini na koki quoi les c'est la bango cérémonie kaka ndenge na salaka mi année passé maintenant pona bato yo bako zala pona biloko na le pesaka ezali ya bandimi sauté vona ezali kaka nini bato yo bazali ba matière ya wana condition na les limitaka nombre
nombre ezali très limité pour na bato yo bazali na kin mende participation ezali na $30 bato libanda nde bango nde pour na cérémonie wali seulement parce que besoin quoi des années nini ya date de naissance photo na yo pour na ba rituel wana encore nesco ezali nini chiffre moka sacrifice wali ntenga nini pour na kozala kaka na besoin 12 personnes $100 par chacun mende bato yo bakwale par anticiper awa sur place pour la conférence kobananini 12 heures si 4 heures du matin non stop donc ezalina donc soki o komi la commune na Monga Fula o keina mbetseke kota ba cimetière wana o tout hôtel les points ezali VIP alors ça les quoi les alawana mise en place ezali na 12 heures maintenant na quoi les bimisa même ba ange maintenant na plan physique mais plan mental na astral c'est-à-dire nini okangi misuboyo onziro lalité omoni être abimi okangi misuboyo soit yomoko omi moni de omi moni susu ba être misusu wana omoni date wana diable akwa le lingani ni bato ba participer a koki kwa le créer désordre mais vina yo ezali très important que non désordre ekoki kobimana date wana est-ce que comme ça va tout double ça biblique est-ce que ça nzambe mutami moni aboni ange être moya ebita moni nebite ozobang ça va tout au mambozo ba salema solo Jean-Pierre Manzola mais c'est lito souligner boy nzamba za mutude nzamba mutute nzamba za esprit la Bible dit en réalité à l'homme c'est l'esprit plus loin même nako tanga nini verset biblique moko qu'on a 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 tina 5 balobini nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Toi les allez quoi les tambola na mosuni mende toko bubunda na mosunité car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire quoi? Bana nzambe esengeli ba développer connaissance ezali kwa le bangisa même bato loge esengeli bato loge mutu ba lukaka biso mais ndi biso te mutu to dokaka bango moni pourquoi lelo bandimi bakomi kwa le kema église wa chrétien bakei na baloge pourquoi lelo na lemteyo bongola motema Jésus revient bientôt lobi bongola motema Jésus revient bientôt donc mondi mayebi avant même na que l'église bakolo bananga nini bongola motema Jésus revient bientôt soit soki combien ya mabonda nini malé bonza reçoit la bénédiction kaka banini même récitation tandis que makamanza mes science koto yo to moni nini Paul alobi nini donc na comment c'est vraiment mis pour comme compte avec ces bibliques nous renversons les raisonnements c'est-à-dire banini yo penser toi les allez quoi les renverser et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu donc connaissance a dit en wazanini ezali ba récitation ba verset biblique te makambo nzambe za magie mais meneni magie satanique te magie védique sagesse magie nzambe ezali alors na ba secret esengeli ba nzambe baiba pour nous comme double ezali problème te déjà na nos déjà na double parce que esengeli oyeba keno nzoto eza yote mais yondo zali esprit nzamba zali esprit pour nous trouver esengeli okende wapi obima na nzoto non pourquoi balendimi soki alingi assemble sengeli akanga misu pourquoi parce que nini d'abord pourquoi nanu ba kanga misu parce que olingi nini oyo
on s'est détaché na nzoto yo pona o sala nzoto mususu parmi nzoto wana cerveau na yo na concentration na yo mbalmoko ya activer molimo na yo ezandenge moto yo zo betela biso na o yo zo ngosalisa biso non yo ebite on ezani te affectation moko buzo ngosalela batu to pe ba chrétien ba pasteur o boza ko inviter bango na ebite. Premièrement, c'est il y a affectation et ça dit quoi les activer pouvoir parce que bisognoso toi les na image à Christ et ça possible alors les quoi les la musabadon yo ezali na nzoto ya moto mususu parce que Jésus dira je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, tout, bon, si ma boîte, tout, mais peine à faire, faites de tout peuple mes disciples. C'est-à-dire, biso peto, le pèse à pouvoir na batu mususu. Pouvoir na o le pèse à mon anine. Ezali, te que non na ko pèse litisi. Enseignement, eza lumière. Enseignement et pèse à pouvoir parce que quoi les anga koyeba ezali liwa ya nambu mende koyeba ezali kobika pe ya nambu parce que dès que mutayebi parce que ezali on dirait ozali na mansaka mende ozali komi kwanza na ba fourchette. Mais jour baba non fourchette ozali no komi zo qui ça pour rien malé nzako yo bami kwanzela kangobu ça c'est la connaissance au moins mais là on sait pas nous makasi parce que comme kota na moi ba verset biblique o lelo bandeko belé ba considérer comme chrétien te ba lobi ozala na yo mutabaki se belé ozala na yo muto yo bango ba monaka et au salut la Jésus Christ parce que to benga que l'autre fois ba pasteur ebe to benga évangéliste Roger Baka a lobi ozala chrétien te moi ça débat na yo te maître na ba chrétiens à la raté maître zaka les seuls maîtres à Jésus-Christ to lukilo de konabiso pasteur aussi Jacques-Claude Mwamba ex magicien à lobi akoyi ko sana au débattre to lukilo de konabiso Adams Paul évangéliste yé par le biso akoyi ko sana au débattre parce que aux chrétiens et au salaire la Bible té aux chaîne moko boye que no sengeli na le fute $1000 pour na leur aller andima débat na ngai. Ah bon problème la bango ezanini ndeko omoni tango yo balandaka bango moko babike niveau connaissance biso na to komi nango te tika alors les nto ale signaka bato yo to monelaka parce que ignorance bangisaka parce que bango bazali ko ale tatone parce que omoni mindele na sepelaka na ba mindele pourquoi mindele ba finga na raté tango bio yebi o yazali lokuta bon bois les cana plateau boloba ça c'est la connaissance parce que zali des affrontements ya ba vérité te muto elakisaka wapi bosolo te pourquoi ni bato bazali kolanda biso comment bako yeba kena oyo azo zali koloba vérité oyo azali koloba loale kotanso ki bazali ko éviter parce que baza ba courage parce que bazali ya bango kaka ba simple commerce et binini vaut mieux kutu on peut singa offrande na yo ya $50 na lié mais si malango ozui connaissance ozui peni ni résultat mais de bango rien bango alors les bazali ko aller ntika batuka kana kati ya ignorance kasi mutongo yo bolobi azali magicien Jésus jamais a kimaka kaba magicien pourquoi bango alors les bakoki ko aller ça la nini débat na ngate peut-être bako bongo lisanga motema na ba débat na ba nzoka nde bazana raison pourquoi bako éviter nga parce que ba yebi kibi que no bazali na terre te donc comme par exemple un toko tanga nini yo verset yo Job chapitre 38 verset 31 à 35 Job 38 verset 31 à 35 Voilà, Job 38 verset 31 à 35. Toi les tangi pono mona keno Bible zaka ko bango ba comprendra te Bible zali océan ya connaissance yoka awa nzamba tuni Job na verset 31 bato bazo landa bofungola Job 38 verset 31 tina 35 nzamba tuni Job, nous si les liens des Pléiades ou des tâches, les
cordage de l'Orient. Soyez otuni pasteur moko version kaka nanu elakisi nini nous ti les liens des Pléiades ou des tâches ti les cordages de l'Orient bon peut-être où ça zambe bon Pléiades des étoiles mais awa nzamba tuni Job c'est que oyebi ko ale kanga balien kanga ka Pléiade pour na Pléiade ezali famille moko ezalaka 7 étoiles 7 étoiles wana ezali même na méthode koki alors ali prier nzambe na minute wana soit alors les naer wana soit nini cérémonie mo nini yo précis pour na diriger 7 anges yo bazalaka peme na trône nzambe na 7 anges ya semaine donc mutu azali na connaissance koki même quoi le fungola ninyo période na ye angélique période de grâce na période de malchance donc moi le sala nzambo yo azali na connaissance koki quoi le fungola la mutu likolo peni ni quoi le kangele likolo meno quoi le fungola ngo wapi grâce ya famille ya ba Pléiade na famille ya ba Orion pe soki kaka wanate fait paraître à l'air dans les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits connais-tu les lois du ciel qui règle son pouvoir sur la terre. Nzamba tuni Job est-ce que yebi ba loi ya likolo wana version nini donc na Job chapitre des versions nini Bible nini non n'importe quelle version parce que là-bas nzamba zali koloba na Job est-ce que yebi ba loi ya likolo oyo et géraka mabele ba loi wana zali di commandement te balwa wana ezali constitution ya mboka te ezali na constitution moko mystique ya balwa céleste oyo esalaka keno période moko nzete sengeli ekauka oyo esalaki keno Jésus agangeli nzete akei abeti cérémonie a touché balwa kuna balwa wana sima 3 jours et tumbi mais biso ba chrétien mais parce que nini yoka soki ozali na mauvais yoka non zali ya sikate mauvais professeur a formera toujours banani mauvais étudiant dimension ya buzoba ya professeur zeli peninyo dimension ya buzobo ya ko aller transmettre faute ezali ya bandimité ezali faute ya banani batoyo bazali ko aller diriger bandimi bazali bien informé bazali solide voilà comment bana nzambe bakomi ko banga nini yo bato ba loge azali ko aller banga ko aller nsala na nganga tandis que dans le livre Daniel 1 la Bible dit roi Nabucodonosor na Daniel 3 roi Nabucodonosor a joué Daniel a placé comme chef ya ba magicien c'est-à-dire tous les nganga qui si royaume nanga eza yo Daniel mosala nzambe mutu oko diriger bon la Bible dit encore que non Daniel Shadrach Meshach Abednego bazaki na connaissance 10 fois supérieure que ba magicien tandis que pour nous on a connaissance 10 fois supérieure que mutu sengeli nini oye ba nyoso bango ba bi ezali ba nini pasteur ba ya ba nyoso yo banganga baebi bandoki baebi soki ndoki akoki kwa lesala spectacle yo peyeba simanango leka ye parlando okomi benga comme wande die soki oyebi koleka bandoki te oyebi koleka batu ya baloge te comment bakobanga yo par là toi les ali quoi les ridiculiser nzambe toi les ali quoi les diminuer christianisme parmi toutes les religions yo ezala mystique na histoire oyo pe alors les boma ba chef nango oyo même kolo nango ba le boma ye comme muyibi ezaki christianisme parce que Jésus azaki grand maître Jésus azalaki qui alors les na ba mouvement tina Inde tina Tibet tina Mérésique période wana
les chrétiens enseignement na biso ezalaki secrète sima ya temps empereur moko aye tango azalaki na Rome azui christianisme a diminué en forme bazui ba matea misusu ya profondeur babino bo ale kota dango susu na profondeur te pourquoi verset moko ya Bible ezali na 8 dimensions batu bazali na miso komona kasi bazali komona te nzamba alobi yango bazali na mato ya koyoka kasi bako yoka te pourquoi yango wana symbole yo Jean tango mati na dimension ya likolo balesi ye livre oyo na monoko na ye ezalaki miel mende na libumu na ye ezalaki ngai symbole nini malembe ya ba chrétien balingi kaka makambo eko sepelisa matoi na bango pasteur azali on dirait draguer apona ye sengeli aloba makambo moko e consoler omoni mwale bali tango azali ko linga mwasi alinga kaka ni kumisaka ye tandis que male kambwa nzambe za bongo te makambo nzambe des fois bimisaka makambo bololo tala nzambe amoni Abraham botaka te mpesi bango mwana sima nango alobi boma mwana wana zeli makambo bololo parce que c'est que li alors le koyeba que non ninyo yo makambo nzambe mbe eleki bondoki na kindoki eleki magie même na profondeur. Voilà, merci. Maintenant toyeba quel rapport existe entre Jésus-Christ de Nazareth na archimiste. Parce que chaque fois archimiste rapport ni dans la et puis différence c'est ces ali. Premièrement le mot alchimiste et donc pas que nabiso l'arsi kaka chimie ezanini ezali bon c'est kana que nemila était ali chimie la kisi ko aller transformer eloko ya mabe comme eloko malamu ebende et comme or ndumba yakomi nane moto abangaka nzambe Barabas yakomi apôtre Pierre molobi mbisi yakomi koloba batu nani démon yakomi ange alors les chimie et l'arsi kaka nini ko bongo lisa moto azalaki mabe akomi malamu siko Jésus nde azali nani moto yo ayebi ko bongo lisa batu parce que première ligne chimiste ezali nzambe azui molili abongo lisongo abimisi mwinda azui mwale bali akati abimisi mwasi azui David na zamba alongoli David oyo azalaki na lignée royale te alongo lié na zéro a comme si héros donc il y a les chimies et la si kaka mutoyo azwaka biloko pambo yo Maria dobina fiat na ye na liki keno azwaka batoyo bazanga tina tomboli bango azwi batoyo bazaki na tina kitisi bango wana ezali alchimie ezali kaka nini transformation. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant tu l'acception au signifier bisope gobelet oyo parce que ngana zomo ndire ba melala na bango moi je sais pas pourquoi et ils ont la table na biso et ko ça nini tu éviter eza nini l'acception tina ya gobelet oyo. Premièrement abengaka ngo calice calice mais ne bato misu ba yango nde ba catholique ba sala non et banana période catholique parce que sengeli to noter bien boye catholique et sangisi bokoko ya Égypte na bokoko ya Israël na bokoko ya Rome ba sangisi yango comme chapeau ya bevêque wana et la kisaka ekota pharaon nzete ya bevêque la nini nzete au pharaon banego ali simba symbole ya ko diriger chapeau symbole la pyramide ya divinité nini tandis que calice rôle nango ezalaki nini to ezalaka nini calice to monyango na Bible quelque part la Bible dit na moni liboso ya trône 7 anges basimbi 7 coupes pe coupe wana ezalaki na kanda nzambe to moni kaka wana te mais rôle ya calice eza nini. Premièrement calice ezali symbole ya alliance entre divinité na humanité y entre monde ya ba esprit na monde ya ba humain
chaque mystique, chaque mosali ya nzambe, chaque meilleur magicien côté à Satan, soit côté à nzambe, et sengeli ozala na calice na yo. Pourquoi? Calice et côté na mukili grâce ya ordre ya Melchisedec. Melchisedec déjà na lobelango na ba émission moko eleka. Tango a sacrifié l'agneau immolé na éternité. Azui makila ya mwana meme oyo azalaki na 7 miso. 7 maseke. Tango azui makila na e symbole ya alliance, c'est que non soki batu bale sali masumu makilo yo mutu eko efasaka masumu na bango. Ah, tiaka ngo na coupe moko babengaka ngo Graal. Coupe wana makila wana tango a traversé temps aye akutani na Abraham na livre Genèse. Alakisi Abraham comment que ça la cérémonie ya pain na vin. Makila ezala susu makila te mais vin symbole la makila mais nde makila ngo sengeli mfana na nini calice. Calice penine musuni wana ya Christ sengeli ezala na nini lipa. Donc cérémonie ya Sainte Seine et bandi na Jésus te mais banda likolo et kiti na Abraham. Tango sukom ya Abraham a kolisi connaissance wana ya ordre ya Melchisedec. Calice ezaki comme nini signe ya alliance entre mutu na nzambe. De même pe que non mutu Satan soki a sali yango ezali alliance contre nini ye na ba démon. C'est-à-dire Calice ezali quoi le permettre yo parce que ezali formule magique divine. Ezali quoi le permettre yo ceux qui ozui 20 masanga na yo tie na kati o concentrer au lobby oyo komi makila Christ Yesu na sangani na yo wana avant kilt au consacré au meliango soit au melisango batu ba malade koki ko limwa parce que tout est possible à celui qui croit. Surtout voyez bango ndenge nini parce que ngana domona niti nga beso tinga mai na ngombe na ngai go vana pena nini Yesu même nzamba koki tala soki ozangi foi ezala nzamba kita wasambeleli orobika te parce que miracle et comme un miracle soki onzimi kezali miracle soki ngai na considérer coupe na ngai oyo keno soki na tie 20 problème makasi na concentré na meli solution sengeli nazwa na kozwa solution mais yo soki foi ezali to meli o ko mona pe ninyo yo naître pourquoi nzambo yo to sambelaka likolo wana za wapi okanti nzamba wa za wapi nzamba za wapi ngamo na mituna keso nzambe wana za logos parole nzambe wana zali esprit wana mutafani na kati na yo tango osambelaka nde ye oyo aza na kati na yo mende sikoyo abatami esengeli ostimule ye symbole coupe elakisi teke oyo nzambe to yango mutu egwale tsayo na contact na nzambe mende nzambe azali na besoin ya matériel pona à se manifester. Voilà. Et maintenant, Maître Avatar, pour la purification, tu as vu que tu as dit pardon, et dans ma prière, sous au sali répatance, mais sur quoi purification et vu que ça le mandingi et pas moi en Zambé et aussi importance c'est purification zanini et pas il y a chrétien. Premièrement, importance il y a cause à la pire. Ezali que non. Moto azali pire. Aura naye et zalaka illuminé. C'est-à-dire aura zanini. Moto azali na couche moko magnétique. Oyo entouraka nzoto na bon. Pona na kene milemile ete omoni photo na ngao. Omoni pembe azali na ba lumière. Omoni mutu non batie moi cercle. Cercle oyo na ba lumière o. Ya wana aura. Aura wana. Et jouer rôle nini. Ezali quoi les jouer rôle ya humiliation. C'est-à-dire nini défense contre ba mauvaise attaque. Au fandi boyo sentir ba souke mutu etele. Au fandi boyo sentir moi vertige, sentir manto yeleli.
au sentir moi présence mo boye ya bienté. Voilà. Donc yo qui voit parce que joueur même un rôle ya communication. Moi ni na aura côté baté moi symbole moko. C'est-à-dire même aura wana. Ezali ko aller jouer rôle ya communication entre extérieur na yo na die interne. Alors, aura wana ce qui est subir ba attaque mingi et combat ka salité. Et toboka même ce qui est toboka mona ba boka lomba sezuyo. Na nganga moko zarane makasité ba concilité à sali cérémonie donc tous les ngango yo bazalaka malé kasité bete ale balé bimaka ba nganga ya solo kaka na nzoto na yo ezala balé la kele loko moko ya muke esengeli ezwa yo pourquoi orano eza faible muto yo orano ezali faible banga pamba muto yo rane ezali faible ezala na butu pona tambola zali kwa le banga muto rane ezali faible ba maladie donc asala jamais un mois sans que ya bela muto yo rane ezali faible soki ya kotani na mobali soki ya zali mwasi soki ya coucher na ye mobali esengeli ya kimai soki yo zali mwale bali soki kaka nini kopa mbongo bale promettre yo esengeli mutu wana abosana pona mutu akabelo azali na kilo eza ora wana mutu ejua ka barole wana ora ezali synthèse à vie ya mutu mais ora wana esengeli ezala purifier pona ezala purifier déjà ba pasteur batangisa bino ba di commandement déjà ba doba bino que non banga nzambe wana ezali mais ezali kaka wana te ezali même aussi nini na ba rituel esengeli o sala pona o purifier ba ora na yo wana na conférence na ko dobela ngo bien mais moi nini yo cadeau par exemple comment on aller purifier ora na yo okoki quoi les purifier ora na yo premièrement grâce il y a 4 éléments de la nature. Tozana maïbo, pepe moto mabele. Grâce à moto, comment on purifie aura? Aujourd'hui, il y a ta bougie, il y a ta conne ya moto, il y a ta bougie. On pelisi bougie. Tsango koto yo côté ya libumwa wa babenga ngoni yo plexus solaire parce que ordinateur central ya nzota mutezali na libumu. Tous les attaques fandara na libumu. Tous les grâces se font dans libumu symbole au moment ba bouddhiste et que comme bouddha ba rotani ni libumu nene c'est-à-dire nene libumu nene l'accès ni pouvoir monene tala wana zali spirituel l'accès tege non donc au vimisi libumu lié mingi wana nini pouvoir te zali nini ba langage spirituel parce que nini ba benga wana nini ni plexus solaire ozui bougie tiens wana plexus solaire aussi on s'est concentré, on s'est vidé nous mentalement. On bandi ko visualiser lumière wana ya bougie ezali ko ale pelo wa on dirait parce que si on fungoli munoko on bandi ko benda chaleur boy profondément ozali ko ale benda chaleur wana kaka na kati ya mu donc profondément atani plusieurs minutes ezali moka ba formule okoki wale nsala la peine nyo mbula ezo beta ofani na mbula kangi miso ozali kaka ko méditer ozali ko adorer nzambe Seigneur merci pour tout mais na se ya mbula okoki même aussi ochumoli libulu na mabele ofandi na mabele male mbele ezipio atani ni tina makolo kangi misu obandi ko imaginer que non okomi moko na mabele okomi mabele soit okomi mai okoki aussi na nzeto yambi yango yambi nzete obandi ko aller lancer ba pensée positive na nzete que non nzambe merci ndengi osala nzete pesanga force na yo pesanga stabilité na yo parce que Bible lobby foi ya mutu esengeli ezala fixe ngai foi na ngai eza fixe te mais pesanga enseignement na yo pesanga souplicité na yo pesanga reconnaissance na yo ozalaka patient ozali kolobela nzambe mais à travers nzete ozali kolobela nzambe à travers malebele yo olimbisaka biso tosala ko mabe mais oyambaka biso olesaka biso donc ozali ko aller lancer ba pensée positive mais wana ezali banino technique moko simple mais ya pas wana et sengeli aussi quoi les veiller
pour na marié soki boale sali rapport et c'est toujours boale sokola banino partie génitale na bino soki boale sali rapport boale lali bongo boale sokoli banino partie génitale te ezali alors le na ba c'est peu bako kole bino wana yo bako bebisa ora na bino. Et c'est aussi, place aux amis qu'on a, les Seigneurs à la propre. La saleté appelle les mauvais esprits, mais la propreté appelle les bons esprits. Moni baloge satanique. Et Salomoni bâtiment la bango ezalix. Bazara la saleté quelque part. Au moins on a kende bimana ebembe. Pour nos zambos, mais la loge là-bas, mi tout retondaka. Ezali en or, ezali tout. Mais pourquoi? Diable banda ba bengana yena trône afin d'ara na salité. Voilà. Il y a une question pour que tu mettre Jean-Pierre. Et comment voudrait que se protéger? Tu peux pas que ça l'anglais devant occultiste, banganga, ba magicien, ba toyo, baza moi bien té na kati ya biso ba chrétien. Premièrement, pour nous se protéger et s'engager la connaissance et parce que lelo bengani ba ndoki na bengani milo bonyoso ba ndoki famille ba ndeko afeni ba ndeko nini yo osuka kaka na ba ndoki tandis que bato yo ba bunisaka vi na biso za kaka ba ndoki te ezali na hiérarchie ya ba attaque yela biso. Voilà, surtout pe ba aussi ba signe to ba signe et puis ba mutaroba que le maladie pe o se protéger nango. Premièrement, base dans le Seigneur nous mutu nanu lobela ka chaque loko ezaka na nature. La Bible dit nini? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Bato ba comprendre ma be akanti kenda. Nzambe la commission pour na boy 10 minutes na commission pour na boy. Non, priez sans cesse c'est la kisinine. Chaque loko ya nature Seigneur lui déposer prière na ona kati nango. C'est-à-dire quoi? Na bimi na moni libanga na mabele na simbi libanga. Ah libanga. Nzambe la commission parce que au sala ki libanga mais libanga yokanga. Parce que libanga bota marape akola komi pe munene pe akufi akomi poussière. Donc eza na esprit. Libanga grâce na yo nazali kolobela ba mabanga nyoso mukili. Soki mutu azwi soso, azwi taba, ateye likolo ya libanga, asali cérémonie contre nga, libanga koyoka yete. Telemela banguna langa. Amen. Obwaki libanga. Otamolo moni makasa. Makasa na lobi na yo. Soki mutu azwi likasa pona akanga pungu contre nga. Makasa nyoso na matiti boyoka yete mende mabiane zongela. Obwaki. Ozali ko déposer. Omoni moi mutu parce que bando ki pona ba attaquer yo na bata ba loge gradée parce que diable azali na ba système ebele. Peut-être yo ozo bunda na nord tango attaque fondi na sud. Olobeli moi soki ezala mutu moko atakanga parce que na livre na psaume 91 tokoki koali fungola quelque part na li tanga pona to comprendre que non même moi ekoki kosala mutu mabe psaume 91 balobi nini tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi. Qu'il la tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tes yeux regardent, tu verras les salaires des impies, toi qui dis Yahweh mon abri, et qui fait d'elle et lion ton refuge. Les malheurs ne peuvent fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Sur les fauves et la vipère, tu marcheras, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puis alors, quelque part, Balobinini, tu ne craindras ni les terreurs, terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Parce que Zali na banguna misusu, alamuki na tongo, atali moi yalobi, moi kaka tangu Jean-Pierre Rayon moko moi ekozwaye na nzoto, na lingi démon moi omodi parce que na moi ezali na démon na ange. Chaque eloko na tire ezali na ba démon na ba ange.
soki yo oyebi ko aller déposer plainte na yo te monguna na yo soki akotisi plainte tango yo contre na yo ezali kuna te attaque kozwa yo première chose esengeli ko aller prier sans cesse c'est là que nini ko aller déposer ma prière na yo na tout ce qui existe ozwi moto lobeli moto soki kala monguna nanga saleli moto pona ko aller zwanga moto annulé yango meziki ça y est. On est allé bien important, mais à part Wana, à part non quoi les déposer ma prière na yo na nature. Et Seigneur aussi aux alakana ba 6e sens na yo yo kamela kango. Ba benga ngoni ni banini code angélique du corps. Nzoto na biso et reflétaka ba code avant même likambo salima. Et le comment te tikala koko ale sala mela mutu sans que mutu aye bango parce que mutu za lié na temps na espace. Ataliwa Ataliwa, il y a tant de l'autre, mutoza lié na temps na espace. Mutoza lié na nzete, donc avant yo salanga mabe sengeli na sentir ango. Avant nga na salo mabe sengeli yo sentir ango. Mais comme yo développé ango te, osez quoi aller prêter attention à ba code nzoto te. Par exemple. Oh, l'amour qui na tongo. Moninga moko bengi yo bokende komela masanga. Les ali komela omoni verre koi na ba voisin ya ta 2 fois 3 fois. Tango moni ba verre zo koya bilo ali wale panzana. Au lieu telema place wano comprendre que non ange gardien nanga parce que dans le livre Exode la Bible dit voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger tout. On lieu comprendre que non na longo na milieu o longo te conséquence au monika bois des ordres de bimiana ba le bambio mulangio zoki tandis que na yoka ki posa ya kolongo peut-être faut ni milieu moko boye il fallait na longo soki na longo ki mende likambo ya kiti tandis que na zalaki na les douce au fond na batu moko bo sentir ni ba suki ya mutu etelemi soki on sentir bon yoba que non ils ont un mauvais courant mauvaise vibration mauvaise énergie mauvais esprit mauvais génie oh yo zeli ko aller circuler place one comme un mystique nous autres on a besoin ezalaka na ba bouton ya ba rek na ba play au koke alors les quoi les kanga énergie na yo au moins ni pousse à droite aux yango au côté sango na liboko wana zali ba signe kabbalistique kabale ezali magie positive magie ya bana Israël yo banani ignorant pasteur babenga kabale ezali kino ezali ignorance totale je vais te dire bon magie voilà te dire bon kabale magie biso nso bien ba oui le no boye la biso on a là les toiles bengani molimo nyoso ya monde kabbalistique tango sata yebi kutu te na monde kabbalistique ezala na les dictionnaires kabale là seulement ce qui rapproche à Dieu c'est tout magie nzambe za magie à Satan zali voilà parce que na jardin c'est qui na l'arbre de connaissance mais ezaki y a la vie et la mort alors de même que non na chaque enseignement il y a la vie il y a la mort ezali dualité premièrement aux yeux musapine au kanyango kakabui au se concentrer dira que ora na we quoi le comme blender que non peut-être ezali na mutu moko alingia yebo chance est bloqué wana mais yo soko yoki ba suki mutu ete na yoki mingai eseli on suki kaka wana allez peut-être énergie na pe bimisi pe grâce na yo kei na yo mais yo gangi kaka non o yoki mingai pourquoi na ni pasteur na yo azana connaissance te alakisa yo te parce que pasteur même quoi les salaka basala nzambe boko salaka soki ozali ko le sambele la motu soki olingo sentir que non batu bakoko ya onction elingi salim okoki koyoka moi courant moko na liboko eleki voilà tout ezali banini code angélique que non énergie c'est quoi nzambe yewana eza l'énergie nzambe eza l'énergie à Satan et pesa ka ba code ya corps mais ya pas wana ezali babiloko misusu to ale tungisaka nzambe te na ba jeune supposons comme mbasu mais moi nzambe koki wa lezwa mbasu te parce que moi nzambe oleki na no magicien na force mais magicien a stekaka ndoki mais biso to lezali na ko ale bundana no na bandoki
siko toko bunda na ba magicien kan na batabaloge kan tango na ndoki na nakangi yo boye ndoki moko ya papa ngande mutu nakanga mbongo na yo. Mais quand est-ce qu'on quoi l'école parce que ngai déjà na sala ba délivrance ba pasteur mende bakangi na mwana na ye bakangi na mundimi na ye sango bakangi na mama pasteur ngai wana zali bulo na ngai. Mais siko oko remarquer nini pour n'ambasser joyauté simplement okoki même alors aller balé nsombi mbasu babokele wana de bosso à porte avant on compte na porte ça na couteau ya bureau et si le compte na likolo à droite sur lobby na bon tem makeno donc par exemple na compte na porte sur porte tango na comme la porte là tu likolo na lobby ni que Dieu domine wana na kati na nga que Dieu domine. Parce que Nzambe wana zande yo souffle logos parole livre Jean 1:1 balobi au commencement était la parole nyuso bako lié na seko liamel likolo olobi que non que Dieu domine parce que yebite loro nenyo zalana mais Nzamba domine soki o continue na likolo à droite ezali symbole la domination parce que la Bible a dit Jésus a fani na droite à Nzambe mais Satan fani na gauche mais ezala na Bible ba signifie ngote soki o continue na gauche jour na mbazo ozwa soki ba bois que lui maintenant soki o continue à droite on domine parce que on sangi si logos na acte voilà wana non mais désolé là na Babylone mo mike o sengeli technique non toi les seuls rango ba jeune quoi les tungisa Nzambe pamba. Voilà, merci Togomo Manasuka émission biso maître Jean-Pierre Manzolo à la biso aussi et plutôt et maître Jean-Pierre Manzolo tourné à pleine émission ah Togomo Manasuka vraiment et Tony Mena toujours ba attitude nini bandeko bakoya na kati ya activité nous avons le 31 décembre oyo temezali dominé dans la guerre des mondes invisibles pour influencer les mondes visibles. Voilà. Et attitude nini bandeko baya nango et puis rappeler bango sur adresse et puis pesa numéro de téléphone directement par bandeko bakozala na makuki akoya surtout ba pe bazali bana mboka peut-être bakozala na moi besoin aussi à participer même par télépathie. Premièrement titi do bato baro ya nango ngo ezali ya tete ya nini yo tolembi marambo esuka donc ya titi da bagere talo moni soki muta défi ya loko na a debino ya lobby et comme lobby kuna siko lobby tele vraiment na ko la lende na etoko de bossa portable mangai donc ezali ya titi do sengeli bana Nzambe baya nango parce que la Bible dit na moni batoyo esengela ki ba fana na trône bazo fanda na mabele ezali na bato yo Nzamba yebi keno bato wana déjà ba comme ba riche mende bazaka ba pauvre ezali na bato yo Nzamba yebi keno bazali déjà ba ministre mende bazali ka ba centenaire ezali na bato yo Nzamba yebi keno bana ne nyoso sengela ki ba bala mende bana bali ezali na bato yo normalement sengela ki déjà bota maintenant botite pourquoi? Parce que diable azali ko aller contrôler vie na ye diable a yibi grâce na ye bata ba loge bazali ko aller tonga ba immeuble na ba chance na biso ndeko na ozali ko aller tambola na nzela bakoki ko yibo chance na regard muto a firse yo miso au sentir on dirait maman ko banga na tema dans les vidéos muto ebité a fixé kaka miso dès ko bangi yebake a yibi eloko moko siko yebi ko récupérer ngo spirituellement ezali na ma profiter soki oyebi ngo ko alors les quoi les récupérer ngo spirituellement ba grâce na yo bata ba loge satanique ba ko dondwa nango esengeli yo pe o dondwa na ne ya sika alors les conditions ezali ni esengeli o ya d'abord donc bato bazala na pays ko ya na mouchoir na yo ya pembe oye na nini oyo ko mouchoir pembe symbole ya illumination parce que pembe ezali synthèse ya ba couleur nyoso ezali pembe ezali synthèse ya purification pembe wana la kisi kimia mais pembe pe la kisi kake pona banguna na yo mais kimia pona bomo ina yo esengeli okunda banguna na yo te mutu bale kunda yo oza na mouchoir olati mpembe mende réservation ezali avant date wana par tigo kasho yo ba numéro na kwali pesa pona bato yo bazao mende pona bato yo bazali libanda
témoignage moko frère moko mpesaki na pointe noire azalaka na sirène azalaki na besoin en service akanisaki yango intérêt je nalobi na ye ke non ngai nakoya kuna me nde physiquement te na ndenge ya esprit okomona nga boye amonaki nga na bimilaki ye parce que ezalaki ndoki ya nzambe service esalemaki mystique ezalaka na distance te mpo na bato oyo bazali libanda okomi posa na yo oyo olingi ekokisama mpo na 2018 nsima nango okomeli nga na whatsapp na banimero na kwale mpesa opesi droit na yo normalement nsima nango na kwale mpeso rituel moko okosala 13 premiers jours ya année. Parce que durant 13 premiers jours ya année, au coquet alors les bêta cop na ange ya année. Pour na année wane za la protéger pour na yo peu favorable pour na yo. Donc ezali ba grand secret yo ba bimisaka ngobo été. Mais comme bata ba loge balingi komona ke no biso to ale komi banani bébé na bango pona ba le baby saka ba via bana nzambe bon to ale bimisa ba arme o e bomba mana zama est-ce que ebi ke Salomo azalaki na maison moko ya ba mindu ke azalaki na zamba soki guerre leki amoni ke no ba arme c'est le bimisi ba arme rare yango na nde loko yo donc pour la bato libanda participation $100 na bakana yo si manango na ndinelo rituel moko kwali ça la pendant 13 jours mende na même date wana na déjà ba communication nyoso et na Kinshasa $30 bazawa $30. Pourquoi maman mes participation avant ba kota parce que il y a rien pour rien nyoso yo ezalaka tala eloko moko te zaka gratuit nzamba pesi yo mambo fele apesi yo apesi yo don apesi yo mamiso te fele yo comment tegela bat yoka nan est-ce que pourquoi Jésus alors elle est réclama qui tango yo a bixi de près mais kaka moko mutaye mpona récompense parce que soki alors elle est au lingi service moko ezala makasi sengali sacrifice wuti na monde alolo ezala ba mabonzo yo bataka na église wana ezala déjà sacrifice ezala déjà felete rien n'est gratuit na univers voilà. Tout se gagne tout se perd. Voilà, merci, ça c'est bien. Et tu maintenant on peut sa numéro de téléphone bande bota la biso ou ba ko benga ko encourager et puis ko meka voilà ba service mususu so ki basale lui yango fele dele nango pe ezalaka na temps moko éphémère soki mpe alors les mosala nzambe ngo asilika koki kwa les boto la grâce na ye mais tango fute la mongo c'est-à-dire on racheter yango on botoli yango est-ce que ebi Jacob asomba lipamboli oyo ameritaki te mpa ya papa na ye pourquoi alors le papa na lobaki esengeli ezao memelanga soupe ezala lipamboli basombaka voilà pesa numéro de téléphone pour gato kabana numéro de téléphone ezali 00243 81 611 867 00243 81 611 867 soit 00243 89 64 72 798 89 64 72 798 Facebook ezali Jean-Pierre Manzolo vaut mieux aller komelanga na WhatsApp to na Messenger. Merci au Tena frère Yves, merci au Tena frère Raïs, merci au Tena Raph, et merci na Balandignos. Voilà, merci. Surtout, merci na bateau yo balingaka maître Jean-Pierre T. Mais aussi bateau ba débat bo aller ki mangate. Boya to sala débat pona bo aller bongo lisanga motema so ki nazali kota mabe. Voilà. Merci, c'était là, maître Jean-Pierre Manzolo, maître spirituel. Voilà, nous sommes arrivés pour faire de votre grande émission. Voilà. Bye bye. On se retrouve prochainement ici dans le TV. Merci. Bye bye. Ouais, c'est DJ Tox le Maestro. On se retrouve le 30 décembre, Dallas. Ça sera chaud. Et le mix est pour moi là, je vous assure.
avec Rafingindo, Congo Promo. Big. Tozozimele bango likolo Congo Promo epumbwa événement za moko ici na Dallas Texas. Événement za moko première édition Congo Promo signé Boss Rafingindo. Événement les anini tozosangisa communauté ya libanda par-ci par-là tozala na Dallas tosolola masolo wana. Donc boya déjà pour réserver ma place na bino VIP c'est $100. Donc boya déjà. Hi guys, it's your man Malik Masoudi. I'm here in Dallas, Texas. We're gonna be on December 30 with Rafingindo. It's a big event. I wish that you all are gonna be there because I'm gonna be there. Don't miss it, man. Peace. This is for the cœur, for the love, for the best, les gérants de la planète Terre, les dollars before, les beaux before, l'artiste international des ISA, l'artiste international des États-Unis, for the cœur. N'est qu'à confirmer bino qui est le 30 décembre oyo, na Dallas Awa, ils ont appelé au artiste international for the cœur à Zara. Na performer pour na bino et puis na rolaki sabino bachana ngatu na beta na lingio na bina ngamo bimba na lingio na oyemela bino bo sepela bo yoka ba yaga zonga yaga ba chaise belé. Boyo ba chantou, il faut na bala bébé, il faut te bota na ye, il faut te salafa, il faut te mona ba koko. Boya to rosala na bino, oeza mabele na biso bana Dallas. Tozo bengisa bato par-ci par-là, o bazala na beta mususu boya to ya mabino bien. Fa de guerre, fa de love ngayoyo, pona ngai dana yo pesa une information. Tozala awa na oyemba na osepelisa bino et puis bokomona ba surprise les belé na rolo banyo sauté na pesika mbote pa pe na Rafingindo Congo Promo azo batisa susu mafuta mikolo yo sans oublier bana Dallas nyo so kitoko o ba oya o ba yo ta na fa de cœur artiste na bango o ba benga ke fa de cœur fa de best fa de love na ozala wana boya tout se fait ensemble. Ok, à suivre, check. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo Promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na emoko Rafingindo président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Rafingindo azala donc boye belé boko mona boko talaka gloria ya weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bino nyos to Banamboka, biso nyos to Banamboka na Congo Promo first edition. Ekozala awa na Dallas. Tolingi bino nyos to boya. Bo celebrate na biso, to mela to bina to la kangamo na bina fa. Donc nazo zela bino nyos to boya ekozala bien fête to kolia to ko sepela.
tobetaka trop mpe tokomaka se ewo balobi pene donc le 30 décembre événement ezaka moko wana kati ya Dallas bavue jo bavue chéri donc biso tout tokutana kati awa chevalier de l'or événement ya Congo Promo avec ye moko pena Raf Ngindo pena donc masolo pena ezaka kati ya kovanda pena donc papa soa de ye moko alobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas donc biso tout kozala wana donc ndule kobeta live bafan de cœur bakozala de ce scobar na pointe sœur na biso Stéphanie donc la plus belle de Dallas banina kozala wana Angelou Central risque de situation Kevin bena bakozala wana le grand rappeur bino moko bakosentir bena balive bena donc bino tout VIP boya bena donc bajeune bena balaka o mwana na lar VIP ezali donc $100 oswisi kitino ya VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezolo vie nanga Faustino Mokonzi masolo bilamba donc yoji ya mamoto banini vie esala bien taka kutu bapetino bakomobetako mpe bayoji ya mamoto ezobetama banini donc ka likolo nao bani tolandaka bachemin sans oublier vie nanga Eric Kola nduki mabe vie nanga ata mwana $100 ebele bene na kata poche taka ndenge okoyesaka $500 ka na pete talaka vie oyo fozala wana René Ko jeune moko boaleki bajeune ebele na kata Dallas alors tozo invité bino tout boya bozala wana le pétrolier de Dallas Jipe Kumaluta vie na ngai yo na ekiri na o bino do bavie Mathieu bavie na biso bavoyage bavie na biso bango tu wana bane bakageri nyembo le baron de Dallas bango tu na bazala wana bino donc bayebi ke kozala danger ser na lilizola na bosani yo te banini ser na nga donc motema prophète mama na exaucé Costa yoyebi tokutana kwa esalanga bie banini biso toza banini tocilum banini na kati ya Congo Promo kwa tokos à suivre le 30 décembre chez bien de l'on à kati ya vigne Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture nanga kwa danger. This is a happen in Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's a boy Kumu Katalai. This one a Bissau. Donc, dans Congo, le 30 décembre, la Congo Promo organisé par Rafini Nous Congo Promo aux Amatés. Donc, Kumu Pe, tout ça, les photos à l'ana. Donc, les événements unir la communauté mobile. Donc, ça va tout le monde. Alors, moi, ticket là, bonjour, là, et débat. Et débat. Et débat. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos.